Shalom. Bandeko nyonso bomisana kolanda biso. Nzambe apambola bino. Place nyonso bozali. En tout cas, na komo na Yesu Masiya kimia ya nkolo na bomoi ezala na bino. Donc ndenge na ebisaki bino que toko continue toujours na thème na biso ya fais-toi belle pour ton époux ou pour ton mari. Na lingala, donc tozo continuer en kaka na lingala na pesimbote et puis nzamba pambola bandeko ebele ba kommentaki bandeko msusu pe babengaki bandeko msusu pe bakomaki na numéro na biso oyo tochaki oyo toche donc oboza komona en tout cas nzamba pambola bino na kombo na Yesu Masiya namoni que nazomona que parole ya nzambe. En tout cas, Nenge Christ, Nenge Nzambe na bomo ya lobaki que vos fils et vos filles prophétiseront. Ils a vraiment un solo. Parole ya Nzambe. Nenge pe yemoko susu Seigneur Jésus-Christ ya lobaki que ma parole na ye il faut comme tina extrémité à terre, tina suka ya mokili. Donc place mokili suka. Place oyo bato bavandaka toloba na zamba lokwa ba pigme parole il faut comme la bango pour mutu azala na excuse te pour mutu taloba jour ya jugement ke nga na yoka kite. Voilà raison pour laquelle le Seigneur a lobaki ndengwana que parole na ye il faut comme tina suka ya mokili moni. Donc nzamba pambola bino en tout cas namoni que il y a des gens où ils vont s'intéresser à la distraction. Soko chika ke loko mo ya pamba balandi mais bana nzambe pe bazali. Bato yo bazo s'intéresser ba komi ko s'intéresser na makambo nzambe ba moni que vie oyo babandaki ko mener ezalaki epesi bango e futi bango na eloko te bandimi bala na bango Yesu Masiya na moni bato bongo ba komo koma ebele. En tout cas nzamba pambola bino nzamba toucher mitema na bino pour boyamba Yesu vraiment dans ndenge ya solo et puis Saint-Esprit et briser bino beaucoup ma rotambola na kubanga nzambe po to se retrouver biso nyonso na royaume de cieux pour tozondima ke ezali tozondima ke Yesu Masiya azoya kala mingi te toza kondima makasi tozondima ke nzambe azaka moko puis tozondima que tondima pe que ou tozondima que lingala et lobeli yango nde bo comprendre kaka. Donc tozondima que Yesu Masiya yene mokonzi pe mobikisa azoya kala mingi te bandeko eza solo Yesu azoya tobongola mitema totambola na kobanga nzambe pona thème na biso ya fais-toi belle pour ton époux pour ton mari na moni bandeko ebele bakomi mais pona nini kaka femme bino kaka femme, c'est la femme qui doit faire plus, c'est la femme. C'est à moi, tu mais papa, moi si kaka des femmes comme ça, ne comment sous a commenté, mi bali msusu bazala comme on a solo munoko, solo mapeka, solo boy. Vous en avez raison maman. Vous en avez raison, mais le pour comprendre pourquoi nazo lobela basi. Na début so Holanda qui premier comment parti à Liboso, toto loba vraiment lingala. So bolandaki parti à Liboso au monde que na lobaki bien que fais-toi belle pour ton mari tozwango na deux volets tozwango na ndenge na biso bato et puis tozwango susu na ndenge mususu o nena expliquaki bino bato bele pe susu ba bandaki kozela na expliquer ndenge na lobaki que nzambe pasaka na basi na ye bato bele bazozela yango lelo na ye donc tozwango na deux volets wana ndenge na expliquer en fait façon dont expliquer dans lingala ils ont moins il y a contretemps mais tout mais ça non carabou on dit koloba na côté na lingala ce n'est pas la même chose et kokanité koloba na loba na normal mais côté na lingala ils ont moins difficile sur mes sanité on va répéter toujours peut-être que mon musu soit la ninga ka lelo a beta maliba côté donc nzamba pambola bino bisikanyo so bozali na expliquer bino lelo pourquoi na lobaki que nzambe azalaka na basi na ye et puis ba mama oh ba lobaki que oui pour la nini kaka mibali basi mibali pe faut pas la propre faut pas la bien pe pour na basi na oui vous en avez raison
Na loba ki on pe so bolanda ki na partie liboso au monde ngana epengla ki makambo wana nyonso. Mais les loups comprendre pourquoi on lobela ma maman. Maman na linga bino mingi. Bozan importance moko de fois bomiye barati. Bomiye barati. Est-ce que vous comprendre que Nzambe asali mobali, asali Adam. Afandi babi non. Ezo zanga ye loko. Ezo zanga loko moboy. Nzambe asali nyonso amoni kezaki bien. Ye moko tanga sali atali avec un. Oh vinda bien kitoko na sali vraiment bien. Asepeli. Mais amona ka kezo zanga loko moko. Siko loko ngwe bandoko zanga. Eza bino ba maman. T'as la valeur na bino bozala nango. T'as la valeur na bino bozala nango. Biso nyonso tongo to bandoko tambola na ndinga mokili. To bandoko mona valeur à moi cité. To bandoko mona moi sikaka aza objet à plaisir. Moni ozana moko ozana awa donc voilà. Mais tant que Christ a franchir biso, tant que Saint-Esprit a brisé biso, tant que Seigneur a péci biso mission, a commis biso ba disciple, na nzela ya molimo santu, a commis biso pe ba ministre, ou a péci biso charge na kati ya 5 ministères, a péci biso charge dont na ministère moko poto kabola na bino ndenge toza ko kabola lelo. Na zongeli makambo na bana koloba pona ba maman. Ba maman boza na importance, ba importance ni na lingala. Motuya, voilà. Boza na motuya moko bokoko imaginité. Nzamba sali nyonso bien, mais alobi kaka que alobi que eloko moko eza kozanga en fait. Alobi eloko moko eza kozanga. Mais tant yé asalaki mokili, asali nyonso, amoni yango kizalaki malamu. Mais na malamu onza mamona ikizalaki, mais alobi que loko moko ezaka kozanga. C'est que loko ango eza bino ba maman. Voilà, moi ça a une importance moko impossible. Et on appelle ça exemple tombe sur tout temps na moki. Voilà. Parce que champagne na moki. Bomoni. Donc ceux qui toujours les kabo, ils ont un plaisir te bande ko na ngai. Ils ont te poto yebana. Non, toi na tina na ngote. Nazana tina yebana te. Raison pour laquelle bomona na kombo na ngana te. Numéro kutu na tchewana pour en fait ba frère ebele. Surtout frère Kashisha donc na melarasu maite. Frère Kashisha nzapa pambola yo na billage ya kitoko salinga wana. Sali pona mosala ya nkolo toza ko sala. Toka po yo côté wana za makasi. Merci nzamba pambola yo billage de konabiso ali enani Kashisha mtasali yango frère na biso Kashisha. En tout cas nzamba pambola yo na komona Yesu Masia. Nzamba pambola papa Limia. Na musala makasi wazo sala pona ko panza sango na bingaka évangéliste alimia pour wazo sala zo évangéliser déjà donc eza bien nzamba pambola bandeko nyonso oyo bate akaliloba en tout cas nzamba pambola bino makasi nzamba pambola pe na frère na biso Armando na gogo bossa na été frère Armando nzamba pambola yo. Malgré tout, il y a une divergence, c'est normal. Et bandi les lotés. Mais en tout cas, Nzama Pambola, il y a frère Nalina Mingi, parmi mes frères Nabiso Nyonso. En tout cas, Nzama Pambola, Nzama Pambola Bino Nyonso, na Kombo, na Yesu Masia. Bandi Konangai, avant tout, banda tout ce qu'il y a Nyonso, na Maboko en Kolo, pour Akamba Biso, tu vas vraiment me pousser les lots. Tu vas vraiment me pousser. Pourquoi? Parce que na lingi na expliqué bino pourquoi nazolo que fais-toi belle pour ton époux ou pour ton mari. Na bisa bino ki izana tu vas avoir deux volets. Volet moko iza na ndenge na biso. Volet mususu ezali na ndenge ya Nzambe azape na basi na ye. Ce qu'on a lingi lelo na expliqué bino spécialement pourquoi nazolo ke Nzambe pe azana Basinae, tout semble. Merci Seigneur, merci Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Créateur de cieux et de la terre.
Père, on n'a pas un autre Dieu que vous. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements éternels. Je laisse ces moments entre te saintes et glorieusement. Que le Saint-Esprit nous guide, nous oriente, que le Saint-Esprit fasse en sorte que nous puissions comprendre la parole, Père éternel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je laisse tous les frères et sœurs et toutes personnes qui vont me suivre, éternel, désormais. Que le Saint-Esprit touche leur cœur. Que le Saint-Esprit, Père éternel, fasse en sorte que toute personne qui va me suivre puisse comprendre, Père éternel. Car si nous passons comme ça, c'est par votre propre volonté. Merci, éternel, désormais. Que l'Esprit de vérité demeure en nous. Je laisse tous les frères et sœurs qui prêchent la parole entre te saintes et glorieusement, qui sont persécutés, maltraités, torturés. Père éternel, réconforte-le partout, ils sont nos puissants et glorieux de Jésus-Christ. Tous les frères et sœurs qui ont perdu la foi, fais de nous de royaumes spirituels, pardonne-nous nos péchés, nos manquements éternels désormais. Sois glorifié, sois loué, sois exalté, nos puissants et glorieux de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel désormais, gloire au Saint des Saints. Amen. Bande konangai. Semaine où tous les cas, na pesa kibino exemple moko na makomi Nzambe dans 1 Corinthiens chapitre 7. Tomanaki on a premier verset tina 5. Place ine na biso kulutu na biso na bonzambe Paul abandaki koloba que eza malamu mingi mwasi azala na mobali na ye na mibali te mais na mobali na ye. Eza pe malamu mingi que mobali azala na mwasi na ye na basi na ye te mais na mwasi na ye. Siko lelo soki na ye eza pona expliquer bino pourquoi na lobaki que Nzambe azalaka na basi na ye. Boyi ba ke biloko belé auto mona na mokili o Nzambe sala. Je peux dire organigramme. Donc na lolenge, voilà, lolenge o Nzambe sala la mokili. Biloko belé et coïncidaka et concordaka na makambo sala malikolo. Ah oui. Yango moi na ebisaki bino na partie ya liboso na partie ya liboso tout le monde kana lingala Nzambe asalaki ba angelu na lolenge oyo ye azali pour ba servir ye. Tano bi na lolenge oyo ye azali non na lolenge oyo ye azali, cela veut dire molimo, esprit. Pour Nzambe aza molimo, aza esprit. Aroza liboso na yo mona été. Sikoyo alinga kite kosala batu. Bon, alinga kite c'est une façon de parler. Moni lingala na luka ba mona placé vraiment titre misala malembe. Après bandoya ya momoko. Donc alinga kite kosala neti batu lokola biso to servir. Oh tozana posona mai na makila. Non. To servir yende pour les esprits à mon anarate. Batu yo ba ko servir ye. Il faut bazala lokola ye. Yango asala ki ba angelu, yango asala ki ba chériba. Aroza la wana sera fongolio miso ko monate, o monate. Azana pas symbiope. Je vous dis que moi et la kangai que nazo sambela. Je vous dis hein, nazo sambela ko nazo mona sabino donc chaleur na front awa. Non on dirait ba simbinga awa. Moto nazo sabino mais c'est sérieux hein? Dieu existe. Nzamba zali ya solo. Sozo tambola na obanga Nzambe. Omona loboko Nzambe. Coûte qui coûte quoi qu'il en coûte. Même si les gens ont des doutes. Okomona liboko Nzambe. Nzamba existe aka ya solo. Donc, Nzambe asalaki ba angelu na lolenge oyo ye azali pour ba servir ye. Biango pe na lobaki que Nzambe asali Adam na nzoto ya biso tozana ngo makila na mai. Adam zalaki ye moko responsabilité apesaki ye na mokili monene boye. Abia zala ye moko, c'est impossible. Siko po sala batu te kaka ndinga salaki Adam.
asali eloko ezangaki po na yango toyebisa bino na ebandeli awa ke asali nyonso mais amoni ke eloko moko ezangi eloko yango sikoyo eza bamama tala valeur bozalaka nango bana basi tala valeur bamama bazalaka nango bamama nde batondisa mokili po adam so azalaki ye mo atondisa mokili ndenge nini to nzambe alingaki kozala naloba te obligé parce que je pèse le mot toloba maman nzambe nzambe donc nayebi te soki voilà naloba ngo bongo nayebi te soki alingaki obanda osalaka bato nde asali adam asali mokolo déjà bato babotama babebe te po adam ntango asalaki ye mokolo. Alors nzambe ntango asali mwasi pembeni ya asali mwasi po azala mosungi ya adam ayebisi bango botondisa mokili mais na ordre apesaki bango na alliance wana oyo nzambe asalaki entre Adam na Ève ezalaki ebanda représenter déjà libala ye moko nde moto abalisaki bango bandeko na ngai yango moi nalobaki mpe susu toza na droit ata moko te ya kotondisa mokili en dehors ya libala okoki kobota te soki obala te. C'est ça la logique ya nzambe tozo la logique ya nzambe oza na droit kutata mokete donc nyonso oyo bato tosalaka na mokili eza satana nde moto abalolaka biso en fait achangeaka biso ordre wana en fait po ye asalaka kaka oyo eza le contraire ya oyo nzambe alobaka. Okoki jamais kobota soki nanu obala te. Mwasi azalaka na mibale te azalaka na mwasi mobali moko. Mobali pe azalaka na basi mibale te azalaka na mwasi moko. Namona bato ebele bayaka badefendaka polygamie nanana bapesa exemple ba Ancien Testament. Bon, eza façon na bango bazomonela to contredire bango te surtout ba professeur te ya parole nzambe toyebi kaka ndambo oyo molimo ezopesa biso connaissance ya kokabola na bino yango toyebi mais oyo nga nayebi parole ezoloba na biso wana kaka yebi na biso Paul abi eza mieux que évêque azala na mwasi moko amipesa na masanga ebele te 20 amipesa na 20 te yango bomoni ceux qui botali bien, car dans l'Ancien Testament, sur Bolandi, maman y a Samson. Bon, ils ont la Samson, ils ont la prophète ébélé en fait. La prophète ébélé. Nzambe étant à Pesaka révélation, et pas y a maman ou botaka, bato Nzamba utilisaki, avant qu'on interdit, bango blo msou ya olia, na blo wa omela. Na kati ya biloko komela wana 20 ezalaki na kati komela 20 te komeka kutu te yango bilandaki ti ntango Christ abotamaki sikoyo ntango Paul azoloba que nayebi que nazonga na nani eza parenthèse pour te comprendre bien ntango Paul azoloba na biso que évêque il faut azala na mwasi moko mais évêque kango yana eza nani est-ce que évêque eza ba évêque bomona ka balatra ba sultani balati ba tenue na bango wana po banga bango ndenge Christ alobaki balinga kovanda na ba kita liboso batie bango benga bango ba rabbi ba wana te évêque oyo Paul azoloba eza disciple muto azo tambola na obanga nzambe muto yo akambami na molimo santo okoko kota na masanga te bato ebele basala erreur oh Christ amela 20 non mais tout Christ asalaka papa eza ba symbole elingo loba eloko Christ azalaki muto amolangwa te le vin eza la couleur ni rouge mais ils ont représenté makila na ye
nzambe amonaka babiloko déjà amonaka nyonso oyo biso toyebi te azomona yango en avance déjà. Omoni donc nyonso ndenge nalobi oyo elekaka na se yango mpe eza likolo. Je vous dis, yango mpe eza likolo. Botala bien na révélation oyo apôtre Jean azwaki pour l'Apocalypse. Tant azo détaillé. Siko botala temple ya Salomon. Bozoraka ndenge nzambe apesaki ordre na Salomon a construire temple. Botala temple à Salomon, bolanda botanga siko Apocalypse, ndenge apôtre Jean zo détaillé. Bon mona ki non, donc nazo sabino ressemblance moko impossible. Nzamba salama na désordre te. Non. Non. Nzamba salama mwasi poza na mobali moko, mobali poza na mwasi moko. Yango wana bomoni parole izoloba na biso na Proverbe chapitre 18 verset 22. Boyoka, c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et s'il était, to continue. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce. Ya kozala na mwasi ya malamu. C'est une eza ngolu, voilà. Kozala na mwasi mais ba maman bomiye barate. Kozana valeur moko mais c'est impossible. Mwasi ni mtasala ke mobali ya bonga. Moi sur koza azani na mongo te ma oyelo ba ide moko. Non mais laisse tomber. Ah papa, on m'a dit 500 tozana no. Ngana moni tout ça la boui. To meka nanu. Essayons un peu. To meka. Ba m'équipe papa malembe. Mi bali belé ba bonga na sima basi na bango. To ba te sima basi pour ba bonga pour bazalaki bazana basi ya malonga. Quand on dit que c'est malongé, on va dire que c'est un bon. Non. Si au Bible, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais bonheur, une femme en aussi. Et sa femme nini au Proverbe 18, 22 Zoloba. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et ça bassignon sauté. Et ça bassignon sauté. Des bazar, ça bonheur et par mobilité. Moi, si je suis au lingi, vino et baby. Aux alagino bien tant aux ayomo. Une fois kaka au lingi, au bali, au tchenanda et sili. Pourquoi? Parce qu'à la sémence yamabe. Azana kati ya Proverbe 18, 22 T. Ce que qui bassignon se basa bien. Mais la parole n'allait pas nous dire que c'est lui qui trouve. Donc il faut luka. C'est quoi on luka neni? On luka, on luka, on zela et puis on luka. On nzamba prépara pour na yo pour yemo ko pesa yo. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais moi si anweza moi si nini o ko za na bonheur. Moi si o malonga wana. Eza moi si nini. To kota siko pour comprendre que nzambe nyonso oyo asala kezala na mokili organisation na pe yango ezala likolo ezala bongo ya mona abozana roi bozana ba président ba premier ministre ba organisation ne uta likolo totanga rapidement tozwa Éphésiens, verset 5. Éphésiens, rapidement. Excusez-moi, Lucas. Éphésiens, attends un peu celui second. Oh là là. Éphésiens, chapitre 5, verset. Éphésiens. Oh là là.
Éphésiens. Voilà. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Bolimbisa. Boyoka. Moi si, au proverbe 18, 22, Zolobana biso. Et puis, beaucoup comprendre que, en fait, basi ona zoloba, nzambe azalaka na basi na ye. Ono mandoloba ke nzambe azalaka na basi na ye. Mais basi yango, basali eloko moko. Et ngolo ba teke nzambe aza polygame. Non. Namani polygame te. Nzambe azosala te eloko ye mo azopikisa bino, après ye mo asala ngo. Non. Nzambe aza na mwasi ka moko. Basi yango bazaka moko, baza ebele, mais basali eloko moko. Bolanda. Éphésiens chapitre 5, tobani na verset 22. Boyoka mwasi ya malonga, mwasi oyo proverbe 18, 22 zo yebisa biso. Pour comprendre pourquoi nazoloba, fais-toi belle pour ton époux et pour ton mari. Boyoka. Au nom puissant de Jésus-Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris. Soumission et lingi kolobate que moi si a comme esclave à mobali. Te soumission et un respect. Pour moi si mobali nde azalaka mokonzi ya moi si. C'est comme ça. Beaucoup de comportement yamindelité. Nous sommes de Bantou. Tokola na elokwana. Parole de Dieu eza na kati. Eza na ba aden na biso. On monaka moi si na Afrique, azana soumission. Mobala zolo ba vaninien. Na pote comme ah te Afrique ba moni la rabatu. Non, c'est la parole qui le dit. Oulanda, femmes soyez soumises à vos maris. Moi si faut que tous sa mobali na yo. Et s'il était comme mon Seigneur, le kola na mokondi. Na Jésus Christ. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Mobali aza mokonzi ya mwasi. Eza ngate ba mama bo silikate. Eza parole. Ou soit ndima la parole yo, ou soit ndima rangote. Kokoma na comportement te ya ba sataniste, ya bato yo ba banga nzambe te, ya bato yo ba te, bato ba ndima te nzambe. Bango nozo mona yo parité, paranana. Nzamba yebi parité te. Parité pa nzambe existera te. Ezala te parité pa nzambe. Non. Il a créé l'homme, après il a créé la femme et il a personne qui va modifier ça. Impossible de modifier au nom de Dieu. Si on Satan, si on place à jouer à la bateau, à comme si moi c'est na mobali ndenge moko. Yango mona raison na basi mususu ake asali sexe donc bakisali opération comme na sexe amibali. Double sexe, démon, ou comme déjà démon. Ou comme démon posant la double sexe et la normalité. Ma lesbienne, c'est démoniaque. Yo moi si basala yo pour sanganana mobali, mais yo obi comme ici mobali. Mais on est à vers l'enfer sur se repentir te. So dinzamba yo kilo marate yemo ka benda ote. Mais osana déjà osana roi diable pour ya osami samate. Yo sko osami sama ba la question ma bena yo soki o se repentir te. Soki pour moto nyoso le kana repentance, nzambe yemo ka tinda ya le kana repentance pour apunama déjà. To continuer rapidement parce que ngongezo poussana yoka 23. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Comment on dit? Église oyo tout ça pour le bas. Eza nini? O eza nzoto ya Yesu. Eza nini? Tout continue. O yaza musungi nango. Ye mutasala que église wana est comme un peto. Ezwa bomo ya seko. 24. Or de même
que l'Église est soumise à Christ. Femmes, soyez soumises. Moi, si tout ça mobali na yo, c'est comme awa Église, où il sali corps moko ya Christ, ou babinga corps du Christ. Bango yango pe ezana soumission, eza kutosa. Soumission kutosa Yesu Masia. Ndenge moko na mwasi soka zo tusa mobali, ndenge moko pe corps wana ya Yesu, ou babe corps de Christ. Et tosaka Yesu, donc mobali ya corps wana. Est-ce que vous comprenez que expliquer la linga les amours difficile, mais tout mega évoluer quand même. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mon exemple, apôtre Paul appelle ça des exemples. L'exemple spirituel et l'exemple, il y a biso batu. Oyo batu, tout ça, nous autres, charnel. Nous charnel, il y a masuni, mais charnel, il y a musuni. Nous autres, ils ont makila na mai musuni. Les biso, tout le monde n'a être visible. Par exemple, exemple spirituel, un exemple, il y a biso batu normal. Nenge moro kaka, corps. Comment église où ils ont un corps, ils ont ça la corps, il y a Yesu Masia et tout ça kaye ningi moko pe kaka moi si pe il faut à tout ça mon bali. Donc on continue rapidement. Mais 25, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Mon bali ndimila linga moi si na yo lokola Christo a lingaka église na ye. Si on a kati église wana bazolo ba église ezo sala ka nzoto moko na kati église wana siko basi baza ebele basali loko moko basi yango ya nani basi ya Christ te et on moni apôtre Paul azo pesa ba exemple mibale ya molimo na ya biso musuni ya molimo na ya biso bato ya musuni boy. Enfin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême. Par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. N'engebe moi s'il faut azala. N'engebe mobali, il faut azala. Kotamola na kobanga nzambe. Et on a dit, moi si à malonga, moi si, ndei mutasala que mobali azwa bonheur, vie à mobali, et bonga, moi si, pour ça non jeté, moi si, kosala na moi si blague, te, ba papa, kosala la gêne à maman te, kokansate maman inférieure na yo te, non, te. Pour maman soka fongoli yo motema soko ozu mwasi oyo nzambe atindela yo oyo proverbe 18:22 zolo bala biso mais obongi te ozana kimia makamna bino manokene ka malamu mwasi akosaka te mwasi alobaka ka busolo alobaka vérité mwasi amemaka yo bongi boise ah papa te tika kosala bongo te eza mabe c'est pas grave ata problème eza azo apaiser o kaka. Papa, papa, c'est pas grave. Du tout, on les a blorami qui ont Zamba peso musala mususu. O tuzana ngo tokolia. Eh, ozana mwasi ya bongo. Goua. Non, mais goulou quoi miel. Non, mais c'est pas possible. On est en mando ça Ézéchiel aval a pesi goulabi liango. On Ézéchiel a bi goulou quoi miel. Apôtre Paul, apôtre Jean-Paul, bigou le roi miel. Ils n'avaient pas le bindé moro. Bah maman, vous avez valeur na bino. Donc corps oyo apôtre Paul azoloba oyo. Eza basi ya Yesu Christ basali nzoto moko. Boyoka. Comme on a Yesu Masia. Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu. Car je vous ai fiancé à un seul mari.
Oeza na mosunité, na molimo. Na mosunité, na molimo. Na bali sabino, na mobali moko. À un seul mari. Ils appellent le mobali, il peut faire la moi si moko. Basimi balete. Oya likolo et kokanarana oya se marambo nzamba sala ninga sala na se organisation a sala na se yango ane na likolo. Tout c'est ça pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. Motona na yeba mobalite. Donc on a moi sur ayebi mobalite. Donc on a Marie la mère de Jésus-Christ. Et on a bisaki bino okoki ko sangana nzoto na mobalite soki nanu abaliote. Joseph aboyaki koba en fait alingaki susu koba la marité. Siko tellement kazalaki mutamote mamalamu parole les obé la biso. Joseph azalaki vraiment mutumo ya mote mamalamu alingaki te ko repudier moi si na ya sambu saye. Alingaki makabonaka na malembe. Ti ange ndaye ko yebisa ete asanga na mobalite wana nzambe ye moko Saint-Esprit nde mutu asaliki ezala ndenge wana Joseph ayokitisa motema oboni Maria bato ayeba ni mobalite ti aye abaliye aboti Christ après aboti bandeko ya Christ. Pour la zone balabiso awa que a balisa biso na mobali moko fiancé na baloba on ni bon fiancé a mobala kaka mobali tout le bango ko balisa na mobali moko mi balete papa ko sara mama te olobi ko za sœur frère en Christ okindaka be église dimanche aux bible tchena mapeka. Mais quand il y a une église ok na maman obima sœur mosusu aza na église wana aza na numéro na yo bokuta na rabusala ka makamna bino bolongola na bazemi bolongola nde ma mutozo tala ba aventure zo le kana kata ba église locale na bino bokenda. Donc basi ya nzambe eza biso bato tozo tambola na kobanga nzambe eza biso bato tozo tambola na kobanga nzambe. Boyoka soki totangi Ésaïe chapitre 54 verset 5. Elobini boyoka akomona Yesu Masia. Car ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées. Car ton créateur est ton époux. Boyoka version d'Arbi hein. Car c'est lui qui t'a fait et ton mari. Kuna balobi mari a balobi époux. Et on a fais-toi belle pour ton époux ou pour ton mari. Spirituellement, c'est faire belle pour son époux ou pour son mari, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Quand ça n'a tacheté, n'a rideté, n'a fraisier zolo banabiso. Quand ça la pète tout liboso Nzambe, Esaïe s'est présenté, Nzambe en fait a fongoli miso, a combi liboso ya temple ya Nzambe. Nalobakango, alobaki yango mikolo elekaka. Alobi mawapo na ngai na otina mokili ya masumu, Sheriba ya purifier. Okoki ko se présenter liboso ya Nzambe te so boza petote. Komisala kitoko pona moi pona mobali na yo eza kotambola na kobanga Nzambe kotosa mibeko ya Nzambe wana eza spirituellement na ndenge na biso bato eza kozala bopeto kopesa mobali na yo posa azalaka na mwasi na ye mwasi monoko il faut en fait oza kozala te mwasi monoko non 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 mobala zoloba yeso mataki déjà non 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 moi ça zara bon te moi sur atanga kaliloba Nzambe azara motema kokita motema ya kokita biso nyonso toza basi ya Nzambe tona biso nyonso ba disciple bato babengama bato komona bange komama na livre de na buku ya bomoi
bango wana nyonso baza basi ya nzambe mais tosali kaka nzoto moko. Mais siko biso basi yango ya nzambe faut tozala basi moko oyo tozotambola na soumission. Donc là, Ephésiens chapitre 5 verset 22, femmes soyez soumises. Ndenge moko mwasi na basi ya oya mokili awa ba mama na biso faut bazala soumise na mobali na bango na mobali na ndako libala. Ndenge moko pe biso o toza basi ya nzambe tosali corps ya Christ. Tozala en fait soumise na mokili na nyonso, c'est la même chose. Ya omo ina lobaki nzambe pe azana basi na ye. Basi yango eza biso me tosali nzoto moko. Donc ce qui va question ezali botinda sœur na biso moko lobaki que tant on a lobby ba maman oyo batizalaka bango moko posa na bino nzoto bosisa ngwapi abi papa ba maman oyo bazalaka pe bango moko oyo babangaka nzambe pe bazali alobi soki posa ngo eye papa oluke loko moko sala bando sala na yo loko moko ozo sala no musala osambeli na yo osa ekolongwa nango na mona ki vraiment ezalaki intéressant et maman le baki ezali vraiment mutu ya nzama pambolo ser na ngai nzama pambolo mais moi si asalama te pozala ye moko ko forcer pe libala te nzapa pesa o mobali o ya yo miel na yo mobali o tali o bi non ezaka te na kitoko non mobali azaka na importance makasi na ndako libala ezalo kwa biso basi ya Christ azana na importance makasi na vie na biso bomoni ndenge ezo tambola ndenge moko wana biso toza basi ya Christ. C'est comme Christ azana na importance azate donc to sambwe et pas satana ezalo kwa biso ezalo kwa basi basi peso mobali azate ndako eza protégé tant soki monguna ye na obunda na kotelema ba non voix mobali basala ngo ndenge moko te na voix mwasi te ba mama na lingaka bino mingi ba mama oyo babala utambola na ubanga nzambe bandeko bayamba Yesu o baza basi ya Yesu basi ya lokola biso nyos tutambola tozala na soumission na mobali na biso Yesu Kristo ba mama o babala mibali awa na mokili o biso tozali bozala na soumission bakosa binote oh soumission ezanana les esclaves nanana les esclavagisme ezabouéboué non parité pas nzambe parité za la raté tout ça bibeko ya nzambe yango ndeko kutsona bomo yas eko pesa bomo ya seko oya yambi Yesu te azana bomo ite o matokita o pesa ba don ata 100 milliards de fois et data mokili mobimba soko yambi Yesu te ozana bomo ite nation vous comprendre ce qui ma question ezali par exemple Isa ebele so bolingi na ndako botanga Apocalypse chapitre 19 verset 7 vous allez comprendre botanga ba verset ezala ngo ebele tongeto kabola na bino mais vu temps donc yango na ninga ki to kabola kaka mwa ndambo wana o nzamba pesi biso to kabola lelo pour bomeka ko comprendre pourquoi na bana koloba que nzambe pe azalaka na basi na ye nzamba pambola bino ba papa bino pe bozala propre ba papa mosusu pe salité leki oto mela masanga oto fumer oko bosser te oti musala ba chaussures de sécurité o tiena ndako o lo tiata libanda mais c'est pas possible non moi si vous pouvez faire kako bien ti ko pe kitoko yo pour pesa yepe posat et ça te kaka basi nde ba pesa biso posa maman aloba ki ana azana raison nzamba pambola bino ba sœur nanga bozo participer et belé vraiment dans ba commentaire en tout cas ils ebele photo kabola ka ningwana biso be ba papa to koma propre mikolo ezoya soki to silisi oyo to kokota na ba papa siko ya biso ba papa mais to continue na autres okende na ba maman. Donc lelo pour na lelo to suki awa na expliquer bino na expliquer bino lelo pourquoi na mané koloba que nzambe azana basi na ye basi yango eza biso ko to sala corps ya Christ
biso tozala soumise na mobali na biso aza Yesu Masiya basi pe ya mokili oyo il faut bazala soumise na mibali na bango oyo eza biso biso pe faut tolinga basi na biso lokola Christ alingaka biso omoni parole les autres biso celui qui trouve une femme trouve le bonheur moi c'est en nini moi suis atambola na soumission moi suis atosaka mobali na ye botala pona silisa na Ephésiens kaka boyoka verset 33 na lingango verset 33 yoka verset 33 Ephésiens chapitre 5 verset 33 du reste au nom puissant de Jésus-Christ que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme voilà respecte son mari mobali yo linga mwasi lokola yo moko milingaka mwasi mobali na ye oui pourquoi pour mwasi akolingate en fait mwasi akorespecte te mobali yo alingaka ye te c'est clair mwasi akotosaka mobali yo alingaka ye yo soko olingaki da otoso nde biso totosaka Christ pour Christ alingaka biso pourquoi tolingaka Satan pour Satan alingaka biso te biso mpe tolingaka ye te eza lokwa basi mwasi soko olingaka ye ozopesa bolingo eza basi mpe nyonso te basi oyo baza se retrouver na Proverbe 18 22 eza basi moko spécial oyo nzambe asala bango ndenge wana mpo bazalaka na verset wana base retrouver mpe na Ephésiens siko soko olingi okota na kati ya Proverbe 18 22 tambola na mobanga nzambe tosa mobali na yo tosa mibeko ya nzambe nzambe akopambola bino nzambe apambola bino bandeko na ngai Yesu Masiya azoya eza ya solo enfer ezali bokonza likolo mpe ezali jugement ekomi pembeni enlèvement mpe ekomi pembeni eza blague te bobongola mitema bolanda makambo mokili te bolanda badistraction mokili te ozawadi asali boye o Mike Kalamba asali boye o nani asali boye bokota na babétise wana te osambela mpona bango bofinga bango te botonga bango te bokritike mpe bango te bosambela mpona bango oyo bazosala eza mabe soki eza ke baza bana Satan nzambe continue koexpose bango bino bokota na distraction wana te bino bokola nde na molimo mpo Satan mpe akoyisa bino bongo te nzambe apambola bino semaine prochaine tozocontinue sikoyo encore na expliquer bino nzambe basi oyo ya nzambe mais sikoyo tokocontinue toujours na bamaman bozala awa tokosepela ensemble tokokabola makambo ebele so bozala basujet mpe bomoni ke ye oyo eza ke tokabola oyo nalobaki te bokommente osoi bobenga botinda texto ekosala bien nzambe apambola bino na kombo na Yesu Masiya.